Faute kozala ya nani, chers internautes, Tindika Télévision Ngonga Ekoki, merci, bienvenue, boye imalamu na kati ya Tindika awa isika masolo et bandi masolo ya politique, masolo ya information, oyo e rataka kutute. Chers internautes, bo fongola matoi, bo bengana bana, bolanda makambu kamwasi Chilombo akoloba lelo. Mwana nsuka ya mama Marte Kasalo akopanza nteke lelo tongwetani. Chers internautes, Lisanga Bonganga Vie Sayo, entraîneur volontaire ya terrain ya Méfé. Donc, il est vraiment à battre le record. Donc, excusez-moi. Bon, on a un rappel, c'est vraiment important parce que dans ma Lubumbashi. Allô, docteur? Ouais, bonjour, docteur. Bonjour, papa. Ouais, aux en direct na Tindika wa. Sangoni ni Lubumbashi, to kilobi aéroport et Zouamaki, soki ndenge nini. Aux en direct na Tindika, excusez-moi, na la yote. Mais expliquez biso nanu, est-ce qu'il y a du calme, comment vous avez l'information ni ya Lubumbashi parce qu'il y a muta côté wana. Allô? Voilà, Dr. Kei, je ne sais pas pourquoi. Akati, je crois, à mon en direct sur la guitare. La katika connexion balamoko. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu as information, tu as ma solongo ya Lubumbashi kuna ndenge makamweleki selon de certaines sources qu'il y a eu des tirs à balles réelles lobby na aéroport ya Luano. Mais na tongo ana qui information changer lobby il y a du calme. Donc voilà, merci beaucoup. Peut-être qu'on a dérangé docteur à tiki na ya kimi makambwana. C'est pas grave. OK. Lisanga Bonganga, tozongi muke, Lisanga Bonganga, Vie Sayo, à battre record. Il y a battu sur la déclaration politique. Depuis le mois vice-ministre, super-ministre intérimaire, il y a sport, à comment Malamoko, et pas frère Martin, Facha Zouate. Maintenant, Kamwe, Abengi Fachi président. On en parlera dans cette émission. La solution est de sortir à la crise. Je vais expliquer bino. Bon, mon ce qui vient Sayo, aza maye les trois zoba. Confusion totale. Na ba proche ya ba député ya Katumbi. Entre autres moi na Kolo Lopango na député moko kombo Kimingai. Bazolo ba makambo ekokani te. Les soi-disant mona Kolo Lopango azokote la Katumbi kena na longwete avant kende atikele biso message alobi soki ndenge ni. Entre temps député mususu alobi makambo mususu tozo solango sikol. Boye ba rappel batwa elle m'a pas un fanatique. Ce qui m'a dit chaise roulante, après si na mutu, bozomon après si na congolais moko bozomon ah yende mutu. Mbala mutu après si ka chaise roulante, mais a bénéficié mbongo belé chaise roulante na ngorier ko taper badon. Ngapa na sala ka badon, mais badon na sala ka ba mbongo itango yangati. Ngana bakisaka kaka. Ngona Jacob Mudinga ya pesi, maman Angèle Mpumba pesi, maman Jeninda ya pesi. Maman Christine Pinda Pesi, Bibi Shimwika, le chef de l'État Pesi, mais tu Pesi pas battu, Bimiga Fidira. Mais ngana lo bakalanga polele ki ba mongo yo eza yangate, mais nazo tosa. Batu ba yebi ki naza nzambe te, naza mutu, mais nazwaka na Pesi ba moni ki nasali. Siko ba kongolo bakanisa, ah ye wana, to vote ye. Mais t'as la député mabana ko télé na gratuité enseignement. Rôle bo pesa ki yango wana. Mission na yango wana. Parce que député ça be école privée. Calcule baby. Chef d'état ko mutu mabe. Pour na be kolo ya yi. Ba disu de ka parlement wana. Ma trop. Pasteur Ngoyi Mulunda Ozare depuis hier dans Lubumbashi.
Bahati Lukwebo aza kosalisa point de presse lelo na hôtel du fleuve Congo. Certainement tindika kozala wana tanga na zate baleki musuba kozala wana basala musala na cadre moko ya complémentarité ndenge ezalaka. Émission ebandi. Chers internautes, nayebisaki bino ke mboka oyo sans Yesu Christ eza pasi parce que bato bata mitema mabe makasi. Ils ont un changement de mentalité, ils ont une intervention divine. Bato basa mitema donc nayebiti. Mitema mabe mitema makasi. Na yango soki tokotonga Congo sans Nzambe esimbati. Fachi Mardoché eutina mokanda ya Esther 10:3 tangango. Donc Mardoché c'est Fachi. Tout un marathon ya prière na intercession. Après prière o mokonza mboka ye moko asalaki marathon ebandaki le 3 janvier et kusuka le 3 février. Congolais nyonso ata ozwi émission oyo lelo ozwi information oyo lelo banda lelo retard ezati luka chaque jour ata 3 minutes ata 1 minute ata 30 secondes o confier mboka oyo na maboko ya Nzambe o confier Fachi na maboko ya Nzambe. Donc mboka na mokonzi na yango ezali makanisi ya apôtre Joseph Bienvenu Lofate Ntonga. Bato ali boso baki ko implanter Jésus-Christ na Paris. Est-ce que ba Congolais bane ko sambela. Même famille Olomide, maman ya Kofi Olomide na bandeko na ye ba sambela pe na église wana. Apôtre oya bengi saka musicien ya autaki na musique profane. Azalaki na Shock Star. Akufa. Azalaka na langa na Stars. Akufa. Bo comprendre. Azalaka judoka. Bo comprendre. Azalaka na poto grâce ya apôtre oyo na yebisi bino. Joseph Lofate Ntonga. Bienvenue. Excusez-moi, ma téléphone est là, il est là. Sorry en tout cas. Sorry, bon excusez. Voilà, chers internautes. Toza ko solo la. Ma solo ya mboka. Congo oyo na yebisi bino soki Nzambe te. Eza pasi. Yango biso nyonso. To lukaka mokolo moko ti le 3 février. To confier mboka ona mboka ya Nzambe. To lobelaka mokonzi ya mboka. Botala ndenge lekaki na Paris. Bazo sambela pona Fachi Beton mokonzi ya mboka. Parce que ya échoué. Biso tout ko échoué. Vérité yango wana. Botala katika mwasi na kamera. Atindika ngate. Atindika nde Yesu Kristo. Tindika Yesu Kristo. Boyoka. Ndenge bazo sambela pona Fachi Beton na Paris. Ebongo yo. Ozela nini. Katika mwasi. Tindika bango. Nous allons maintenant prier pour le président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le frère, notre frère, qui dirige la République démocratique du Congo. Nous prions pour que le Seigneur puisse renforcer la vision qu'il a placée dans son cœur. Que le Seigneur puisse lui donner la force et rendre son front aussi dur que le diamant, comme le Seigneur le disait à Ézéchiel. Qu'il mène à bien la mission que le Seigneur lui a donnée. Nous allons tous maintenant prier ensemble pour le président de la République démocratique du Congo. Prions tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Nous prions, Seigneur, pour notre frère Félix, qui s'est
de toi. Alléluia. Oh Jésus, que tu puisses agir puissamment. Que tu puisses agir. Alléluia. Oh, agir. Vois-le d'une façon particulière, Seigneur. Aide-le. Amenez à bien la vision politique pour pouvoir diriger ce pays là où tu veux que ce pays soit. Et dans ta main puissante, dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, que ce frère soit béni. Tous ceux qui sont autour de lui, Seigneur, pour diriger ce pays. Réponds à la vision que tu as placée en lui, avec tout ce que tu as appelé, Seigneur, à pouvoir mener à bien la vision que tu as placée dans son cœur. Je bénis au nom de Jésus, le président de la République démocratique du Congo, et toute cette bénédiction spirituelle, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Acclamons le Seigneur. Tobandi, merci katika mwasi. Nous sommes de retour sur ce plateau mobile. Tout ça na mutuka. Bo kipe plateau, te to bon sa plateau mikolo, vous en anda comme plateau. Na bon sa plateau. Nebi ki baye bangai, bachanga mwa poa. Na sengi mutute na bi baye bangai. Bachanga mwa poa, na osala plateau kaka na ndako. Donc studio mais na ndako. Ningi ba kofilo mide ba jibe mpia na basala ba studio na bandako. Donc na osala studio plateau na ndako na salon. Donc émission, netika na plateau na chaîne moko ya télévision mais na ndako. Donc il me faut bloquer belé na ba tourner ka na ndako avec mes enfants, bon vous allez désuiter. Lisanga bonganga, vie sayo. Bon ba congolais, soki ozo sala. Na pesa exemple na nga exemple. Nina osala pa eteni longondo na ministère la santé. Eteni umela, eteni boyina boy. Soka eteni na longo linga bien eteni na longo ministre na changer. Donc muluka ministre mususu na kumisa. Eteni wana mutu pamba, eteni wana eloko te. Voilà, congolais voilà. Vieux sayo lisanga bonganga veut battre record. Il y a ba déclaration politique le la maman Marthe Kassalo veut battre record, il y a ba veuve nyos ya Congo. Kaka yemoko vieux sayo. Course ya cyclisme ezala ki awa. Azu coupe ke pesa Fachi Beton, président de la République. Tangu balongo lié gouvernement ya solo ebimi akisa la déclaration. Abandaki wana. Fayulu muta gagnaki. Mais pourquoi tout ce temps-là olobaki le côté? Olobaki angote. Au frère Martin, yende à la président de la République. Voilà des Congolais. Pas comme chômeur. À perdre des avantages. Vieux sayo obombaki mbongote. Non. Piaka et commissario ndokite. Qui les commissions ndokite? Comment boya fachi? Donc kaka boye gratuitement. Ils ont la raté. Chers internautes, boyoka déclaration à Sali. Oh, Babemba, consort, na Moïse, simbité, il y a rien à solution de crise. Tellement que Diembe, la mvouela, il y a frère Martin. Et il y a frère Martin, il y a une opportunité, moi, Mouzalanda. Frère Martin a récompensé, soit ministre, soit vice-ministre, soit DG quelque part. Il y a un besoin de vie, sayo, à la kate, matin, midi, soir. Ba déclaration, elle va battre record à ma déclaration. Mais trop, c'est trop. On s'en fout. Vieux sayo. Ça là, ba déclaration, de sanga bonganga. Ça là, baki sa ba déclaration. Yoka siko yo, proposition na ye. Vieux sayo, azobi,
sorti ya crise, solution ya pasi ya Congo ezali Kabila bakutana na Faci, bakutana na Frère Martin. Faci aki candidat, Frère Martin aki candidat, mais Kabila aki candidat te. Est-ce que bakutana basola nini? Donc vieux sayo oyo bana olatela mba pembe na mutu mpona ba marche, mpona injustice, mpona alternance. Mais lelo frère nani vieux sayo akomi avocat ya Kabila. De une négociation pour la source, pour la problème ya Congo, Kabila doit être là. Selon vieux sayo. Bomoni ba ndoki ya Congo. Tout ça Kabila kutu yaza kudate. Donc souci n'est pas que non, frère Martin ma benga yeba solo là. Frère Martin ba ko solo ni, il y a eu élection, il a perdu. Kutu fa le brata Shadari. Parce que bon on ba candidat, Shadari. Frère Martin na Faci. Mais lisanga bonganga vieux sayo entraîneur volontaire ya bana na terrain mefe. Pona ye Kabila doit être là. Faci doit être là. Oh kuto Sassou lobaki yango, Sassou kuto apesa ki proposition. Sassou pena Sassou ngeso ko pesa biso. Aza modèle d'abord na mboko. Aza modèle na Afrique. Aza modèle na Congo. Oh. Yé moko na Sassou baba kuna ba problème ni ba na Braza. Na Afrika baza yé na Museveni. Bali nkotika pouvoir te. Museveni ye wana leki mboke do simbate. Ambriema se bandi. Sikoyo na Brazzaville. Kola bakutu te. Ba pasteur Ntumi, ba kolela, ba nani tout ça, ba sawa. Donc yé Sassou Nguesso apesa biso toli, apesa biso formule. Azo kata sonité. Il est encore candidat. De bato boso na Congo na bako salate. Ba Congo bako salate ka bangala bana bavanda wana. Kaka oyo, kaka boy na boy. Ezala kate. Si réellement, là je précise, ceux qui oyo vieux sayo le beza bongo, moi je regrette. Sassou aza modèle T. C'est un dictateur. Yena pour yena. Depuis Seria Boebi Monsieur Georges Mbanda. Hein? Wa kaka Lisa Ponge. Boebi émission wana na radio to ke notable pa voisin. Boke yo kamona na radio pa voisin. Ache ba pile, courir na tena kisasa grande partie. Bazo beta ma solo ya parti congolais du travail. À l'époque, ti lelo Sassou Nguesso na pouvoir. Lisanga bonganga. Tika kotanga koma mutu wana. Nayebi ke ngai nayebi ke badala ba lien familial. Bobi ke famille Sassou ba la famille Tshisekedi. So boyebi te boyeba ngo. Famille Sassou Nguesso. Baba na famille Tshisekedi. Do ba Faci wana na ba Sassou, bana ba ndeko. So boyeba rate. Donc, Lisanga Bonganga, tout ça c'est parce que ça a besoin à Zolukande Moussala, chômage. Vieux Sayo, formule na yo wana yo simbate yo salamate. Wana yebamo. Contradiction. Yama loba ba député mi balé. Et ensemble. Ngana e baratende ko Eliezer nzo azala pe kuna. Député Moussou Solobi to longwe. Pourquoi ba longwe? Parce que tant ba ko solo là. Il y a eu rencontre dernièrement entre Bemba, Moïse, na
comment dirais-je, Kabunda. Kabunda ebisi bango déjà boui. Poste ya premier ministre. Na poste ya président Assemblée nationale. Bako to discuter nango te. Tout sur la makamususu, c'est vrai. Si vous voulez participer à la gestion de la chose publique, mais botikana makama premier ministre parce que kule dans la makamu bada majorité na parlement ne ba ko gérer eloko wala. Poste ya premier ministre na président de l'Assemblée nationale botika ngonan to sona masolo mususu. Nzoka ba idée bango bayaki nango yango wana. Na Katumbi na Bemba bazotala na premier ministre na aussi l'Assemblée nationale. Mais na ebisaki bino na émission eleki. Chef de l'État a travaillé na premier ministre oyo ata facha lali pongi ya kei ya voyager. Ayebi ke fachi ya muki azo sala kuna. Pourquoi? Parce que yezo koma na charge makasi ya kosimba Union africaine. Na kota la mboka na kota l'Afrique mobimba isa charge oko péter ba plomb. Alors fachi fona na premier ministre oyo faut azala vraiment lokola Kabund, faut azala lokola Kabuya. Même si Adali Moutaï de peste. Est-ce que vous comprenez ça? Comment? Avec le repesa Bemba. Avec le repesa Moïse. Ba poste modèle wana. Tandis que ba trahir yenano, ba bomi na Genève. Fati ye moko ndimi ko na kata coalition na kata libula ba ngosi. Qui s'est battu seul ba ba boy. Ba finga e pate ba ba otala boy. Yango kinze mobimi au sal na yo côté au bundi au toki ata otokate yo pe ba pesa yo nani au jouer rôle nini facha bundi awa ba fingi ye ba humilier lelo avec lui Kabuya et Kabund ils ont réussi à coupanza FCC mais yo ka député mususu wana ya Katumba bitolongwe yoka tolongwe parce que tomoni FCC na kacha union sacrée ezali kaka ba changer formule kaka bango et puis ekozala pire lokola deuxième vague ya coronavirus yoka comparaison boyoka botala niveau ya humiliation un député ya Katumbi avec Katumbi à Longwe parce que tout le monde que union sacrée ils ont FCC cash bis mais cause la plus grave que la deuxième vague ya coronavirus mais c'est un menteur c'est parce que bazuité c'est parce que cahier de charge ngo bayaki nango simbiti yango balobi ndingo wana ce que simba ngo baloba ndingo wana ti yoka sikonde ko Eliezer a mixer abino oya lobi etaliye mais oyo nga na yebi Katumbi lobi na kenanu bino botikala kenanu pourquoi bino botikala soki bosololi entre vous les députés bo pesa un rapport nga na ozonga yesu kakago Jésus Katumbi ko mais na moni kende ko les ara moi souci mo bonetka Katumbi a raté te pour ça Katumbi a raté ba raté. C'est comme une négociation. Que non, moi délégation pour un chef de l'État que non, qu'on a bakanda Katumbi te, il y a moyen de revoir. Toi ba na mikete. Si Katumbi réellement avait dit ça, c'est-à-dire na député ça les déclaration wana. Na Eliezer, fallait pas l'ensemble. Ba ça le bamoko. Mais comment bino mo ba député ensemble ou ba association muso na kati ensemble honorable Moussa Bamakamusu, député Moussa Bamakamusu. Katumbi biso na kei botika. Ba kene na lupona nini? Ba kene na kanda. Pourquoi? Toi bana mikete, facha ko bon de la mutute. Déjà pétition pour na Lukamba Kweya, ba signature c'est comme ebele. Fachi va diriger ce pays avec ou sans Bemba na Moïse Katumbi. Boye bango. Échanger ti bango nyonso ki ba collaborateur na Kabila bango nyonso wana
président Ecofin, vice-président de la République, chargé à Ecofin, économie et finance, il y a Congo Mobimba. Bemba. Mais même dans cette déclaration, il y a beaucoup de tombaïs ce soir, mais dans cette déclaration, il n'y a pas d'étudier. Tant qu'il y a la transition, des mandats à fâcher Zoya. Où est la transition? Où est bon? N'a flashé de la constitution. Bato mo benga na privé, election nini? Na kolobango le lote constitution kaka. Wana flash kaka. Voilà, ok na shit. Le lobby point de presse lelo. Bat lukwebo azo sur la peuple congolais na ba, à travers ba journaliste. Oya koloba ngana ebité. Lelo ndazo banda sikoyo vraie consultation na ba parti politique, na ba regroupement politique, na ba association. Lelo. Lukwebo. Karaté. Awape sewa yi rapport. Donc makamazo ke inasuka. Yango zo mona ba vie sayo mutu e salate. Lisanga bunganga. Champion na ba déclaration ko suka. Donc, chers internautes, Ngoyi Mulunda, président ya CNI, fanatique, ya Rambo Chine, Umukwata. C'est là information que par rapport à ma propos naïe, vraiment tribal, ma propos naïe, et donc inciter bateau à la haine, et qu'on peut laisser monter, puis na katanga tori déjà c'est Yindaki, malgré le docteur ne veut pas parler parce qu'il y a un médecin, certainement il s'est réservé. Donc sur la cause, mais coïncidence qui a baigné en direct, il y a quand même information fraîche, mais bon, je crois il s'est retiré lui-même. Il a préféré à l'obaté parce qu'il a préparé mes études, comment un médecin ou intervenir dans ma politique, à d'autres temps, vous comprenez. Donc, Katanga a déjà tension et bien. Là, pour moi, l'émission, je suis une dame, Maman Kati, il y a Katanga, on peut savoir une information vraie, mais quand tout les autres Katanga. Match est bien dans Katanga. Alors, on voit Mulunda, Yoka Makamazo Loba. Nous sommes coïncidés dans la haine. Parce que boyebi génocide ya Rwanda et salamaki à travers une radio, la radio de 1000 collines. Kaka ba message radio pesaki bakufi. Combien de personnes bakufa na génocide ya Rwanda? Et puis batu bakangie batu na yena mbongo azoka wapi wanakopesa batu $100 contre armes. Qui était derrière lui? Liputa, Munduki. On peut se Liputa na $100, ba récupérer ba armes. Ba armes ngweza kawapi. Yé civil, ako sa bloc anengi wana. To baksi dossier. Voilà, chers internautes. Bon, dans la calme, monsieur est censé contre le premier ministre, ba député. Basiba baskila ki bo bangate même Katumbi azate même Bemba azate koleka. Pourquoi député mon côté kolinga comme chômeur baza devant un fait accompli parce que chef de l'État bagina bango entre bo baskile ou soit veut dissoudre parlement boye bisanga na kondima comme chômeur. Et monsieur Sili to sola lisusu lelo kaka Maman Kati, ya Katanga, après ça, biso, ba vraie information, makamazo le Katanga. Et yokani. Merci Kati, la disponibilité, na caméra, on a présenté l'émission. Merci, vous avez bien et pas nabino, vous avez confiance ya tata Oyo. Moi na ya maman Marthe. Soki akuki ko bongisa Congo te to Sambwe. Beaucoup de gens ont malamu lokola béton te. Ils ont information vraie. Ceux qui ont besoin de chance ya kozana yete, ngana ki na chance ko solana ye, ozo mona ye donc yaya na yo. Problème na yo zo kotango lokola eloko mususu. Motema ya kofungwama. Ngana soki grâce wana ya ayambi ngai lokola leki na ye. Non, c'est un grand frère. Il n'est pas n'importe qui.
il est réellement chrétien. Ce que vous soutenez, il était. Mawatro. On a imposé binoté. Nous devons partager expérience. Oh, on a mon pas naïe. Mais qui n'est là qui mbongote. Mais botala un roi qui s'incline. Un roi qui s'incline. Na bon barati. Na tkala ko sa lettre n'était pas fachi pour na audience ayambanga. Mais mo konzi aboye alukanga kamwasi amona ngai. Ngana zanani. On a combien de grands journalistes dans Mboko? Tout à petit. Mais mo konzi aboye. Président de l'Union africaine. Aluki ngai kamwasi. C'est comme le solo ya Zaché na Jésus-Christ. Zaka ya matina nzete. Amona le roi des rois. Ayoka. Le roi des rois ebisieke. Nazoya kola la pana yo. Oko kufa. Boye bien. Osali na AVC. Eta olokeli Jésus-Christ hôtel. Parce que là nandaka mutete mutaba kufi. Sa histoire nangana fachi. Ngana kotsa audience teke mokonza yambanga mais mokonza luki ngai. Pe ayambinga lokola petit frère nae. Ils ont expérience. Nous partager na bino. Président qui est luka yo nani. Mais Fachi, c'est un roi qui s'incline et ça n'existait pas. Et monsieur Sili, merci beaucoup.